témoigner de preuves parce que mon prophète a l'amour qui topé abima qui m'zamale azwa qui a important qui est dans l'esprit bisotoza kate. Est-ce que vous pouvez nous permettre yako kota na le pangwana el boso yo sekwelaki? Déjà lorsque vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes déjà disqualifié. On est allé premier degré. Tout le monde surtout avec vous le pasteur hein. Pour le barak ezaki bon ba yo que la père spirituel na ba papa na bango ezayo. Comme maman tu fais no tiki biso, maman tu fais no lobinin. Nane lokol ba te ponga na compagnie qui mam papa astona na li fait le thé na lo la thé. Ba na nzambe boya que janvier aussi la thé. Pour y la bino prévoina. Je ne sais pas prophète avec 351 chambres et en fer. N'habite aussi sa mukolonini. Na monya simbinga sukona loboko. Abisinga esengeli to mata les tozoli ko keno na paradis. Parce que tu as tout dit hein ba kalesom ta simbi boy a kotili felo mutam a glisser bo a kotili aller mutale na 12h a kotili felo donc déjà bat bazana ba perturbation de bazawana. Na moni na se batu mususu balati ba robe blanc mais ba robe ngo ezaki tacheté. Batu wana siko bande kolela. Pona nini bango bazo matate. Papa Ston na sala nini na makamne so mona ki ponga. Na kota bokonja likolo. Tout ça loko to termine espace. Atuni ngai. Batu bazo mata o yebi bango. Bakanda na motema ata mutasalie mabe. Ye fois yina ka batu na motema. Yango wana singezo benda motema na ye. Ezozongisa na mokili. Papa Ston. Alors pour aujourd'hui, Papa Ston mabomba nini obombe ni na nzambe to continuer. Tangu molimo ya moto ezali charger na ba problème ya mokili. Ko empêcher âme na yo. Peye ba komata likolo. Let's go. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Aujourd'hui, nous sommes bénis par le Seigneur, car la bénédiction de l'Éternel qui nous bénit, et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Shalom, encore une fois de plus, c'est la vôtre, la princesse de l'Éternel, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Dans cette émission, témoignage, une émission qui nous bénit, qui nous édifie, qui nous édifie à travers les expériences des autres. Donc, bato ba mulu boko na nzambe ba expérimenter maram na moini satana ba betaka gauche droite toujours bazongela la princesse po balo ba maram ndenge zaki et puis na bosolo ainsi que na ba preuve à l'appui. Sans plus tarder, aujourd'hui je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Aston, à qui je dis shalom. Shalom. Bonne santé, prophète. Oui, santé, c'est grand. Merci. Bonne année, meilleur vœu. Oui, merci beaucoup, maman. Mikole Bélé, vraiment. Mais Nazo Yambol, à travers ses cantiques. Et puis on se retrouve tout juste après Alain Kakala, Yves Bolofa. Merci. Oh, ni nani, Tibidon, tabibon, tabidon, Ni nani, Yesu. Tibidon, Yesu wa uzima. Asante sana Bwana. Yesu. Tibidon, bidon, Yesu wa uzima. Badimi na Yesu. Akosakate Yesu akwakakate Yesu haleluya amen. Nalabi sele
Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi mina Yesu. Alléluia, Amen. Sabadino Tokumisa Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo Yesu azana bomo. Alléluia, Shama azana bomo. Azana bomo. Alléluia. Yeba mabe ya nzambe eza wapi, mbe ya mungu iko wapi? Balobi année 2020 oyo ba problème ezobima kaka, donc 2020, donc babi 20 sur 20 2020. Nzamba pambola papa Guy la bala, maman Laurien la bala, ainsi que bana nyonso tu Anaïa, Eden, Sacré. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Nzamba pambola bino et win aussi. Pourquoi pas maman Madé, ma maman chérie. Que le Seigneur te bénisse, maman Betty Kokelea, ma maman du cœur. God bless you, ainsi que Nekab. Papa, Aston, Oui, bon. évolution et témoignage, comment va te bien? Oui, bon. Ce qui compte d'abord, premièrement, les quoi annoncer. Parce que témoignage, les jugement, les avertissement, l'église, celui qui juge tout, c'est Dieu. Mais quand même, lorsque le témoignage est allé rendu et pas inabatu, il y a toujours des réactions, il y a des âmes. Ce qui compte, il y a quand même des âmes. Bazali kozonga na chama, vraiment, résultat est positif. Ok, résultat est positif, mais je ne sais pas, depuis qu'on avait commencé, vous nous avez promis de preuves, interviewer 2 ou 3 personnes, mais jusqu'alors les enfants de Dieu avaient demandé aussi ça. Quelle est la réponse que vous pouvez leur donner? Et bon, la réponse est simple. Premièrement, d'abord, maman, au ça qui est sorti. Deuxièmement, comme on est aussi pris peut-être dans l'église, occupation, parce que quand même, nous sommes des pasteurs de l'église. Donc, tout dépend à peine à la disponibilité à Batou. Ce sont des réalités qui est pas ça qui, presque au début, il y a carrière, il y a ministère. Il y a des gens qui ont Batikalaka et si aujourd'hui je n'ai que ces 2 personnes, bazali ba témoin nangai, mais na ba disposition, na ba CD peut-être pour plus d'intégrité, ba tuana pe, ba on va participer, ba saper acte de témoignage, même na préparation à livre, pe ba ozala pour ba témoignage na bon ba tikala. Combattement oculaire, bien que parce que les Nazareth aux un système à preuve à l'appui et que tu bandes qui vont accélérer avant to on a ba livre tout ça, mais est-ce qu'il y a moyen que tout le monde a bango pour pas la banane nzambe étant donné to prometa qui bango? Oui, je pense toujours, je dis tout dépend de la volonté de Dieu. Nzamba dispose à cas na ba temps na bango, il y aura aussi des sollicitations non sollicitées bango. To luka comment to ko passer na bango pays. Bazala comme bateau, bazo, quoi assurer, expérience vécue à l'homme de Dieu. Merci vraiment, Toko Até sur ça, parce que témoignage et les canaux nazaréens, il y a toujours eu de preuves à l'appui donc pour que et certifié. C'est ce qui fait un peu la différence entre le nazaréen et d'autres sites par rapport à ce qui concerne le témoignage. Nous ici au sein de le nazaréen, vous témoignez de preuves parce que le prophète Alamuka qui topé abima qui qui est un portail qui est dans l'esprit bisotoza kate. Donc il y avait des gens même le pan à la place et Koufate le pan en place de l'homme. Bon, au début la parcelle au Tozaka, on a le réalité de l'église, la dame a quitté l'église, mais quand même le pan Ezalaka, une famille. Bon, ils savent ça, ils connaissent ça. Donc c'est juste la famille on est Tozaki na en église. Mais au bazali plus rassurant, ce sont oyo na écologie tout dans c'est-à-dire na même qui vont couper na famille on a tout vendre parce que l'endroit comme j'ai dit au début ils a kinda ko ba pesa kibiso une dame à une église a vu un jeune pasteur pesa biso to kota ka retraite nanda kuné c'est comme ça que ngapé na même qui mais yemo ka ba ki réalité lesquels qui nanda kuné la dame aussi a yebi parce que ils ont phénomène ils ont s'est passé mais est-ce que le Nazaréen peuvent aller la voir? Bon, là, on peut aussi chercher des coordonnées
pour nous contacter, mais quand même des gens qui sont avec moi, oh bah avec expérience, voilà, ils peuvent aussi être au courant. Il y a comment. Parce que vous aviez dit lorsque la mukaki, bato bandaki ko ganga. Oui, On a crier, c'est que c'est là la que maison, que oui. toute la maison, bah yo kakio, bah Oui, tout azaki wana bah yo kakio. c'est pourquoi la famille a géré le problème parce que à la fois aux pasteurs, aux trop jeunes, aux peine la famille na yo. Parce que moi n'a batoyé, donc tout le monde pensait à la maison que Moutou et bougé ngai. Donc c'était juste des pasteurs qui ont compris qu'ils avaient visitation. Comme ils ont dit qu'il faut gérer les problèmes, des nabaki au début, pendant qu'on garde plus dans l'église, parce que sur l'église, ma famille est au courant, peut-être comment bon on ose un peu sensible au début. Alors, comme ils ont affaire gérée par tout le monde de la maison, c'était vraiment une famille bénie. Donc cela revient à dire que même hormis la dame, bah ta famille bah iba kiango, étant donné bah gérer kiango. Non, c'est l'endroit que j'étais né, bah gérer qui est fait, parce que le pasteur bah linga quitté na ebima en église, parce que j'étais absent. Il fallait bah garder jusqu'à un temps au mémoire dans les causons malamu. L'église peut pas quitter. Non, l'église ne savait pas absolument. Mais ton pasteur spirituel, ton papa Ibakiango, ton pasteur. Mon adjoint, le pasteur Oasananga Lelo, c'était au courant, bah serviteur Swazaki. Et ton pasteur, ton papa. Mon père spirituel, là déjà j'ai quitté. Nesina Kendaki, Solandine Bandé à témoignage, je parle après que j'ai bâti l'église. Oui, je sais. Lorsque vous aviez quitté, même aujourd'hui, moi, mon pasteur, Mouzé Gédéon, il a toujours informé. A toujours informé, étant donné qu'il est mon papa. Je ne suis plus là-bas, mais mon pasteur, mon papa, oh, ceux qui n'ont voyagé, papa, je veux voyager. Il prie pour moi. Papa, il me conseille aussi. Toujours. Et c'est pas la même chose avec vous, avec ton père, ton papa. Donc, tout le monde est père spirituel parce que père spirituel est Nzambe. Donc, papa na yo. Donc, papa a cambié spirituellement. Non, mon père spirituel est là, mais je me suis exercé plus avec mes mentors, les gens qui m'ont encadré pour maîtriser témoignage, on a évolué. J'ai un père spirituel, je ne vais pas aller loin. J'ai un père spirituel. Mais il ne connaît pas ces Son nom, c'est le prophète Domi Mavinga. Et aujourd'hui, je rends témoignage. Aujourd'hui, je suis avec lui. Aujourd'hui, maintenant, on est en bon terme. Tout travaille bien. On se voit. Des fois, on s'appelle. Mais vous savez, le problème particulier, c'est d'abord la vision et l'appel de Dieu. Nos pères, Bazali, papa Zali, toujours papa, Tikalara papa. Mais la vision, c'est ce qui compte. Moi, je suis basé sur le ministère de la sanctification et mon père aussi a son appel. Alors pour mieux évoluer dans les ministères, on a besoin d'un mentor qui va t'aider par rapport à la vision et appel. Et parce que s'il faut vivre bien avec son père, il faut comprendre son papa. Et un mentor là, c'est lui vraiment qui est mon mentor à orienté dans le chemin, l'appel, la vision, la maîtriser. Mais ton mentor connaît toutes ces choses. Oui, c'est un mentor que j'ai choisi dans le parcours. Après qu'il a rendu témoignage, c'est lui maintenant, un pasteur, qu'on appelle pasteur Bola, dans l'église dans Mombele. Et quand on a dû rendre témoignage, j'ai rencontré ce pasteur. C'est lui qui m'a conseillé, il faut faire ceci. Et c'est à lui maintenant qu'on a dû relater les expériences vécues. Et avec lui, vraiment toujours évoluer. Ceux qui ont des idées, des livres, ceux qui ont des maîtrises, des versets bibliques. C'est un homme par lequel nous avons exercé, nous avons encadré positivement. Je n'ai pas de négativité avec lui. Oui, ok, mais papa, pasteur Arstan, si possible, parce que ce genre de témoignages, actuellement, il y en a plein. Ces genres de témoignages, j'ai été emporté, Dieu m'a amené, je visite les anges, je visite les cieux. Il y en a plein. Très bien. Alors, étant donné que vous nous aviez dit que mukolozonga kitu kalboso ozaki na ndaku moko ndaku wana ndi biso le Nazareth ozana ngo posa donc eza lokola comme na kindaki boma bala kisinga ike awo eza place liboso mutuka liboso kota na Congo yangoyo etikala lokola ba lieu touristique moko boye ba place moko ba bilo moto net frère baby admettons abina zana pantalon na ngai oyo mukwa liboso bayaka na ngala liboma na ngi tomboka kile ba demo ba bundisa ngali
coupé on a na bomba yango ti lelo na obwaka yango te parce que otika la preuve na ngai. Alors nous aussi nous ciblons beaucoup cette parcelle là. Donc maison on a pesa ki bino pour priaka et puis bateau on a ba bomba qui secret na ndako parce que ceux qui toquent sont collaborateurs, vous êtes un pasteur. Tu peux aussi parler, je ne dis pas que ça est la bon, mais au cas pour le pasteur, non, pasteur, vous témoignez quand ça la bon, parce que tout le monde a surtout avec vous, le pasteur, hein, pour le barak, ça bon, bah, il y a des pères spirituels, on n'a pas la banque, donc, tout se peut bien, pour les bimaner, tu tricheries, et ça l'intérieur, il y a bateau, ça tout proche, quand bien même, tu as la banque, mais tout que non, nanda kouana, il y a les Nazarés ciblés, donc, d'accord, le bosso, zonga, premier jour, on s'est voyage au Lamouki. Donc, les bosso, les Nazaréens et ciblés, et puis la dame là, même si à l'ongue église la vérité reste la vérité, hein. Vous savez, aujourd'hui, surtout, n'y a même bateau, les Nazaréens, bételanga bola moutou, l'on change en côté. Et puis, ça, comme les bosso, les canards, les Nazaréens, témoignage, je marque les Nazaréens, et ça matière. Donc, je ne peux pas cacher la vérité. C'est ce qui est bételangaï, pasteur Nini Bossala, Narotangelo, il y a des pasteurs Vincent, il y a des. Donc, je ne peux pas enlever ça dans ma bouche parce que c'est la vérité. Est-ce que vous pouvez nous permettre, Yako, le pangouana et le bosso, yo c'est quoi là qui? Oui, ça a très capital. Nous avons parlé sur les archives, ils sont très importants. Histoire, ils sont très importants. Et là, on sur là que ça a détail. Moi, vraiment, je serai toujours disposé. Tant qu'on sur les Nazaréens, vous avez non, vous êtes dispo, hein. Je suis dispo. Alain Kiakala, je ne sais pas. Vous êtes dispo? Ok. Bisous, tous arrêtent dispo pour l'œuvre de Dieu. Attends, petit na maloueka. D'accord, je comprends. Image après, mais voilà. Nous on continue à 23h. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Balanza me boue que janvier aussi la thé. Pour y la bino prévoit. Papa Stan. Personne n'a pas d'hypothèse qui manière à chauffer pe makila na yo. Oui, c'est ça. C'était votre outil la tamoula itamo rebelle à santé moins bien c'est ça va bien. Vraiment na pesiba na nzambe nyonso mbote o bazolanda biso partout dans le monde entier ainsi que internautes nyonso bazali branché na les Nazaréens. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi notre plateau, que Dieu bénisse la servante de Dieu, que Dieu bénisse tous les gens qui sont avec nous. Oh, nous sommes accompagnés biso. Comme on dit souvent, biso tuzoeka mungongo, tuzoeka maloba, mais Nzambe à permettre, il y a une personne au Nzambe andibi à pambola basala Nzambe pour transmettre les informations de Dieu. Voilà, je bénis aussi l'endroit, je bénis tous les Nazaréens bazolanda biso partout. Merci, je pense que vous étiez avec maman Mariam, c'était du waouh, j'avais regardé ça en Afrique du Sud avec Papa Guy là-bas, là, comme j'avais promis dans l'une de mes émissions que je vais continuer à suivre ces émissions. Donc j'étais devenue téléspectatrice, quoi. J'ai regardé vos émissions, c'était vraiment, c'est Dieu était du waouh. Je me suis dit, non, Nati, il a pasteur à ce temps, maman Mariam. Vraiment, non, maman, ils ont été ils ont très bien. Encore bien, doudou. Yo dou, yo douce. Oui, ça, il va doudou. Douceur. Donc, après, si n'y allait. Doucou. Donc, voilà. Oui, maman, c'était bien passé. Voilà. Je ne sais pas comment on est bien. On a dit que maman Mariam. Oui. Voilà. C'est pas maman Mariam. Pongaya, ils ont maquillé chauffé. T'es mieux, c'est important, maman. T'es banni, on s'appelle pat. Équipe, c'est rare. Oh, maman Mariam. Oh, Ngai. Bon. Oh, Ngai. Oh, maman Mariam. Ça, pat. Ce place est là, émission, il y a beau ça là, on a. C'est pour le bilo comme les amis balé, mais on a rempli ça 5. Donc, si on a posé boy, et c'est qui a simbi en nyos. Ah, no simbi belé. Donc, maman Mariam au simbi belé, ngo simbi kaka moko. Non. Donc, c'est cette émission. Voilà, maman Mariam, c'est ma maman, c'est juste l'ambiance de cette émission. À vous, par rapport à enfer, tout ça qui est toujours d'enfer. Je ne sais pas, prophète, avec 351 chambres et enfer, n'habite aussi ça mon colonini. Voilà, maman. Bon, la réalité, enfer, tous allez passer na tout passaka toujours na résumé à chaque partie où tu avances ça on dit tout vraiment musique ils a voyage oh ils a très vaste ils a très vaste ils a vraiment facilité
Alors, na parcours touti d'abord, et pas tout écouter nan Nzambe, toye, tout moni ba réalité après la mort, comment na moni ba milimo ba hotelinga na tout moni les entrées de l'enfer, tout moni bateau bazaki na file d'attente, le testament de l'existence, tout comme une réception. On a visité les 3 chambres d'abord, premièrement de l'enfer, c'était les condamnés sexuels, le remariage, ba divorcé, puis nous sommes finis, tout comme na bataba alliance. On a 3 chambres wana. Déjà tant que comme il a parti wana, il faut qu'il y ait plus dans le domaine, il y a résumé d'abord pour permettre à tout bas comprendre les intentions de Dieu par rapport à l'enfer. L'enfer, si vraiment nous rendons témoignage, il y a expérience oyo. Premièrement, ce n'est pas parce que Nzambe Alingi a condamné bateau. Acte chapitre 17, le verset 30, Bible dit, Nzambe sans tenir compte des temps et d'ignorance, azali kobenga batu nyonso ba se repentir. Donc Dieu ne veut pas que tout ait enfer. Deuxième chose, il faut mieux savoir, la réalité nyonso otozo tanga, otozo témoigner d'enfer, au préalable, batu wana ba keli felu d'abord, parce que d'abord ils n'ont pas crié au Seigneur Jésus-Christ. Déjà, lorsque vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes déjà disqualifié. On est allé premier degré. Deuxième degré, ce sont maintenant des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, mais va vivre dans le principe où Jésus a établi ça qui était dans Mokili. C'est-à-dire, ils vivaient contrairement à la parole de Dieu. Nde batouana pe bazali ko se retrouver en enfer. Mais ba oyo bazali ko se forcer, bazali ko persévérer na volonté en Nzambe, bango bazali exempté déjà na condamnation en enfer. Donc même si toto parler na batou ba kendaki pour alliance, batou ba kendaki na ba remariage, déjà au préalable, la personne n'a pas crié au Seigneur qui interdit déjà azo ko peksa déjà makambuana. Donc batouana nyonso okomona ke na grande ligne de condamnation et bandaka d'abord rejeter le Seigneur Jésus-Christ et rejeter sa parole. Donc ce qu'on passe déjà dans l'étape wana, ok déjà dans la condamnation. Dans le décret Moussousou, il y a maintenant ce qu'on appelle le péché conscient et le péché inconscient. Batou na bazo kende n'enfer pour na Lévitique 4 verset 13, ba ope bazali ko kende li sous enfer pour na ba péché volontaire. Donc ils ont deux catégories à masumu où ils ont batou ba perdre éternité na bango. Lorsque la personne rejette Jésus-Christ, chemin enfer est commis na monene na yango et comme même ba petit détail, la Bible dit que Paul a loué boyeba qui la bonté et la sévérité de Dieu. Lorsque seulement muto a rejeté déjà Yesu, donc condamnation ezali même au moindre détail mutasa ko kende enfer. Mais lorsque ton dimeli Yesu Masia Ephésiens kolobana biso nini biso tozaki condamné na masumu. Voilà si je peux prendre les versets. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Je prends verset 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses. Ephésiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Voilà, mais quand nous sommes maintenant en Christ, balobi ki biso to kufa ki déjà na mabe wana, to komita ki déjà ba acte wana. Mais nangolu nde Nzambe bikisi biso pe na nzela ya Yesu Masia nde to vandi na Nzambe dans le lieu céleste. Donc ce qui est plus facile pour l'homme, c'est d'abord de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. On peut parler de l'enfer, c'est plus vaste. On peut prendre tous ces détails. Tokiko kende nango ba condamner des églises, ba condamner des boy, ba condamner des boy, condamner. Nyonso wana Nzambe zotalisa ba oyo ba perdre âme na bango à cause ya makambo wana po biso tozana mokili et si tokufi na nzela masumu na biso et si tozali condamné pour aller en enfer. Mais lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus, la voie est plus facile pour nous. Merci. Donc, dès que ton dimeli est Massia, parce que même la Bible nous donne déjà, la Bible nous a donné déjà formule. Il y a il y a quelqu'un qui est venu demander à Jésus, na sa nini pour na kota bo kondia likolo. Formule déjà Pesamaki papa dans Adam, pasteur Atom ça. Et Aston Adam.
formule déjà appelé ça on a Bible ya okota lola. Je ne sais pas si oyebi vexé wana. Nasa ni pona kota bokonja dikolo. Voilà, je me souviens, c'est l'homme riche. Na Yesu que tu aimeras ton père, ta mère, fais du bien, prends tous tes biens. Et Yesu a dit qu'il n'est plus abina sala kango déjà. Avina sala kango déjà. Yesu Yesu a dit abi qu'il y a peka le bozu. locomoko. Vous voyez que Jésus-Christ s'adressait à quelqu'un qui connaissait la loi. Mais lors à son ascension maintenant, l'âge de l'église a commencé. Le chemin pour aller au ciel au temps de l'église, premièrement, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, il faut respecter la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu sans mélange. Ce qui compte pour les enfants de Dieu maintenant, c'est d'observer la parole de Dieu. La parole de Dieu est absolue. Et ça a idée n'a ajouté. Ou à lobby A et tikali A. Donc Yesu abande ko yebisa ye ezaki avant akufa. Non, il parlait des 10 commandements. Jésus était sur la terre, il s'adressait à quelqu'un, aux agis pharisiens. Il a parlé des 10 commandements, il a relaté tous les commandements. C'est très important aussi. Tant que tu es ce sikoyo, na sala nyonso wana, Yesu tikali eloko moko. Et c'est ngelo te kabilo ko na nyonso, opesa na babola. Mais au préalable, Jésus n'a pas dit il faut ndibangai. Il a parlé du commandement de Dieu. Et par là, étant un prédicateur, nous comprenons déjà, premièrement, il parle de la parole de Dieu, de l'observation ou le respect à pratiquer la parole de Dieu. Mais deuxième chose, maintenant, le temps de l'église doit commencer à son ascension. Premièrement, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Nako sansu mulongo kuna. Pendant cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a des singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebi sangaï. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même oyo na peu de ressources, comme nous avons été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir de 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans le bon Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Donc Dieu nous appelle d'abord à invoquer
de Jésus-Christ pour être sauvés. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous abandonnons le mal, et pas inaye, c'est alors nous devons vivre à l'observation ou au respect de la parole de Dieu. C'est soutenu que l'andanga parce que Zaki déjà moto andimela qui déjà dit commandement à Abraham. Donc c'est que andimela qui déjà Yesu Masia tant que Jésus-Christ ayaki. À quoi c'est l'andanga parce que bato nyo surtout ba kat na Yesu Masia. Au moins que faut l'andanga formule wana. Oui, c'est très lorsque on va teka biloko na onyo surtout ni va teka kende teka ba bien na onyo surtout ka physiquement. Non, lorsque déjà ba bina yo kende tika donc c'est là revient à dire que Yesu azo boisa yo na mokili. Donc kangama na biloko mokili te tika mokili la ezaki langage parce que Jésus parlait na ba parabole. Ce qu'a le déjà que kende teka biloko non. Donc elingo ba que kabwana sikoyo na biloko nyonso dans ma benyoso mokili landanga. Alors, grâce à Dieu, sur la croix de Golgotha. Papa, instant, ceux qui va le binayo, réduire formule dans tout ce que tu as vu, dans 30 secondes, réduire mouto et otuna. Papa, instant, nasa ni pona kota. Parce que tu as tout dit, hein, bah, kalesom ta simbi boy, à côté li fait l'eau, moutam, à glisser bois, à côté la moutale na 12 heures, à côté li fait l'eau. Donc, déjà, bah, bazana, bah, perturbation de bazawana. Oui, maintenant, oui. Papa, c'est temps, na nyonso yo monaki. Ce qui va ébission, parce que au moins même la classe, bah, l'homme sous pesango, bah, na bazan école primaire. Donc, ils ont troublé calcul mental, ils ont fait X, Y et Z, ils ont fait maternelle, donc ils ont troublé. Parce que devant ces enfants de Dieu, papa, c'est temps. Maman, mon corps, tout maman Marie-Claire Kawa. Papa, c'est temps. Na sala nini na makamne so monaki ponga. Voilà, pour nous réduire, on a 30 secondes. Je pense que chaque fois que tu parles à maman Myriam, Nando pesa toujours voir ya obima na makambuana. Non, 30 secondes pour dire aux enfants de Dieu tout ce que je dis là. Premièrement, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Deuxième, il faut accepter la parole de Dieu. Ndenge et comment meli et soyez guidés par le Saint-Esprit. Na makasi na biso batu to kwa plaire na nzambe te mais soki to mitiki na maboko ya nzambe to reconnaître que tout ça batu mabe to moni te tout ça incapable nyonso wana nzambe azola ksebiso kaka eloko moko l'homme est incapable azola kaka mutu akoki nene eloko te okoki ko fournir effort nyonso ko atteindre jamais nzambe donc nzambe asomema biso kaka to établir confiance et pas inaye to dépendre naye to compter dans ma casse na bisoté voilà na mukuso na voilà ce qui peut parce que batebe ba benga en Afrique du Sud bazaki vraiment perturbé quoi maman tu fais no tiki biso maman tu fais no lobinin nane lokol bate ponga na compagnie qui mam papa astona na li fait le thé na lolate donc inaye mon maître Jésus-Christ mais ce que l'homme de Dieu a dit c'est très important croire d'abord en Jésus-Christ formule angwana ndimela Yesu Masia locaux là, parce que moi je trouve les locaux là, non. On croit au Seigneur Jésus-Christ comme on est en français. Français ça va pas sur tcha on a lingala. Dis mais là Yesu Masi ya mokondi. Pe mobix non parce que on est sur locaux là. So on dit mais les locaux là, ils est sous-suyété. Et comme il ont donc mutu mo za semble de locaux là. À pas temps aux locaux là. Donc dis mais là Yesu Masi ya mokondi pe mobix na yo. De deux papa c'est lobby liloba ya nzambe sala nini salela yango que ça te kakokotanga mais lorsque tu as la parole de Dieu maintenant mets ça en pratique et vous allez suivre la Bible elle nous dit que il y a d'autres péchés tout ce que l'homme de Dieu a cité c'est dans la parole et ba formule la surtout moto bali na kena kokuta bato ba bala ka ba divorce tout ça tout est dans la parole de Dieu et oh pasteur instant tangité Bible lobi na biloko eza semblable na makambo na tangi. Vous voyez, semblable là msusu yango nekola yo bakisa par rapport ya o amoni susu papa Stan. Alors pour aujourd'hui, papa Stan mabomba nini obombe ni na nzambe to continuer. Voilà pour aujourd'hui après ma visite en enfer, c'est-à-dire lorsque je fais quelques mois, il y a ma visite Dieu a dit que il faut se comporter comme responsable de l'église. Tu as laissé ton église, tu restes à la maison. Moi, je savais que Ezakinga c'était lui à tout moment dans Ozwanga. Il m'a dit, il faut une maîtrise. Et lorsque on a commis ce maîtrise avec expérience, l'enfer est comme un souka. Tant que comme un souka,
esili na ekovanda sikona banda ko examiner yango vision nyonso ba examiner kango na parole de Dieu na yeba makambo na moni za lokuta to eza makambo ya solo. Est-ce que zaki vraiment makambo nzamba talisa kinga tote na bandi ko examiner yango na parole de Dieu. En lisant la Bible, après que Batan et moi, un jour je lisais la Bible, n'a tombé dans le passage. Bon là, à ce moment, j'examinais le verset où ils ont toujours le verset où ils ont parlé d'enfer. Pendant qu'il n'a pas tourné la Bible, nous avons lu passage, n'a tombé directement dans le verset Moko Ezali na Luc 24. Dans Luc 24, voilà, Luc 23, je pense. Luc 23, verset 39 à 43, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est la justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Lorsque je suis tombé dans le passage Oyo, ezaki elo na bande ko bukate na lekisi na page pour natanga na verset mosusu esprit moko etapenga na zonga kana passage wana na bande o méditer passage wana na bandi ko méditer passage wana jusqu'à ce que na yoki ngongo bandi ko lobalanga na sima mu Congo alobi nanga susu aston lelo na komema yo na pays alobaki tellement makambo ebele na komema yo na pays wa kitoko oyo ezali attente ya basantu nyonso na komema dans le paradis ba oyo nzela ya malamu ba oyo baponaki nzela ya vérité bakokende ko se réjouir na esika oyo ya kitoko lelo tokotambola abande koloba tellement maloba moko ya kitoko elekaki mingi abi lelo tozali kokende na paradis okokende dans le paradis de Dieu okomona la cité merveille de Dieu okomona esengo pe bolamu. Et lorsque l'obia à ce moment-là, a signé sengeli sikoto kende. Tanga lobi na lingena tala, tellement que j'étais déjà habitué, ya koyo kakaya à tout moment, na koya en extase, malamo mutunanga, et quand je me suis réveillé pour la première fois, na moni ke na mande kola mukande na koyela ki bakaye. À ce moment-là, na moni na bimi, na kati nzoto nanga, pe na moni nzoto nanga elali linde bakaye. Alors, méditer. Oui, je méditais la Bible. Alors na ilali siko bakaye nga na moni na telemi tangu na telemi na moni simbinga suko na loboko alisinga esengeli to mata les tozali ko kena na paradis okomona ba merveille abande tellement koloba malobe belé à tel point nazaki rempli de joie na bandi ko adorer encore na bandi ko kumisa ye. Mais je regardais maintenant la personne où apparaîtra qui azaki toujours na lumière makasi lumière wana bandi ko pesa tellement makasi mais na kati lumière wana comme d'habitude azaki toujours na couronne remplie des étoiles alataki robe na ya pembe pe maboko na bande ko toujours ko tangisa makila makolone pe bande ko tangisa ba sang fraîche directement tango simbinga na loboko alabi tesengeli to mata nazaki tellement ravi de joie to bandi ko mata na espace ko simba simbinga tango to bandi ko mata na moni batoli ya ndako e bandi ko linga malokola rouleau loko bazoba lusango boye balingi batole longwe to bimi to bandi ko mata likolo pendant que to mati ko mata likolo na ko remarquer que zaki na batu mususu pe batu na babande ko mata mais batu na bande ko mata bazaki na vitesse moko makasi batu bazoleka biso bazomata batu bazoleka biso bazomata tango biso to mati to komi mo likolo ate to sali loko to termine espace atuningai batu bazomata o yebi bango na ce Seigneur na yobi bango te banda na bota mano na mona mutu te amata likolo boy. C'est ma toute première fois ayebi singa bato zomona oyo bazomata na espace bazali bato oyo bakimaki corruption na mokili
bakimaki masumu bakimaki ekobo banyokwamaki mpo batambola na baprincipe na ngai mpo barespecte liloba na ngai lelo bango bazali récompense yango baame na bango ezali kokende na esika oyo bakozwa consolation ya libela oyo mokili epesaka te bato wana nde bazali komata na remarke ke balataki barobe ya pembe me barobe yango ezalaki na baclochette ndenge bazomata bangonga ezolela nganganganga ezobetabeta ezobetabeta natuni pourquoi barobe na bango ezali na baclochette wana alobi baclochette ezali kobeta na barobe na bango balati ezali molimo mosantu oyo ayaka koavertir bango toujours na baconscience tango nyonso bawande kosala mabe bamosusu bakweyaki na ekobo me conscience bango yaki koreproche bango mokili elobelaka bango batu balobelaka bango batu bakangaka bango na mabe batu basuspendaka bango batrouvaka bango na baacte basalaka nde ngonga wana ezalaki kobeta mpona koyebisa bango ete esengeli kozonga na nzela nde batu wana na mabe nyonso basalaki bayaki kozwa conscience bazongela nzela ya droiture bazongela baprincipe na ngai nde yango ngonga wana ebetaka ayebisinga mokristo nyonso oyo ayambi ngai na solo molimo na ngai elasaka ye te à tout moment le Saint-Esprit kozala toujours koavertir yo mpona koyebisa ke soki osali mabe en tout cas oyo osali eza mabe na miso ya mwana na nzambe mpe conscience na bango ezongaka toujours na nzela mais soki mwana na nzambe ete ozosala mabe conscience eza koreproche yo te molimo mosantu eza koavertir yo te mpe yo oza kotrouve mabe eza malamu seke mitala malamu oza vraiment ya nzambe te bato wana lokola bayikaki mpiko na mokili bandimaki kosouffrir baabandonaki makambo mokili nde bato wana bazali récompense baame na bango ezali komata bato wana nde bazali komata likolo bazoleka biso ayebisinga tala na se namoni na se bato mosusu balati barobe blanc me barobe bango ezalaki tache te bato wana siko babandeki kolela mpona nini bango bazomata te bato wana bazolela biso tozomata te mpona nini bango bandeki kolinga basote na nzoto na bango baseforce basote me bato wana bazomata te natuni yesu mpona nini bato oyo bango bazomata te kasi bango mpe balati bilamba pembe alobi nango omoni baoyo balati bilamba pembe mpe bilamba na bango ezali na batashe ezali bakretien oyo esi basili kokufa na mokili kasi bakretien wana etamboli na bango ezalaki suye batambolaki na baprincipe na ngai te balandaki mokili biloko ya mokili nde yango wana babebisi bilamba ya bosantu oyo nga napesaki bango Apocalypse. Apocalypse chapitre 16 verset 15. Je lis au nom de Jésus. Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alors bien te nazali koya esengo na moto azali kobatela bilamba na ye. Alors bien tala ya bango bilamba ezali ya kopasuka. Tala ya bango bilamba ezali na batache, bilamba na bango ezali mbindo. Kasi nga moyena zwa bango ezali te. Yebisa église na ngai na mokili. Ete ba Kristo bazali kotambola na ba principe na ngai te. Oyo ngai nazali kolinga yango te bango baza kolinga bazali kozwa ba décision na ba volonté na bango moko lolenge ezali 30 verset 1 elobi na biso ma wana peuple o bazali kosala makambu bazali kozwa mokano sans kotuna mokano na ngai nzambe alobi yebisa litonga na ngai soki ngai na ye lelo na mokili mobimba oyo ata 500 bakobika te ata 400 bakobika te ata 300 bakobika te ata 200 bakobika te kasi église nanga esengeli zonga na nzela basa la différence entre mokili na ba oyo ngai elamba na bango ezali salite na miso na ngai etamboli ya bana na ngai ezali mabe na mokili alobi tala ba oyo bango baye kokufa lelo kasi ngai nakoki kozwa jamais milimo oyo ezali mbindo. Bien aimé, la Bible dit était heureux dès à présent le mort qui meurt en Christ. Okozala mutu esengo na mokili oyo kaka soki okufi na kati ya Yesu Masiya. Na bande kotala batu wana batikalaki na mokili. Batu wana babande ko supplier, babandi ko prier. Pourquoi bango bazomata te? Alors lokola place ezalaki te pona bango. Batu wana babandi ko kima, babandi ko ganga, bazolela. Mais biso to bandi ko continuer voyage. Yesu singe sengeli to mata. Tangu to bandi ko mata likolo. Batu wana siko bazaki na vitesse. Bazo kende rapide biso zo ya maelembe.
Na tuni Seigneur, pourquoi bango bazo dévancer biso? Bango bazo kende plus rapide. Alobi réalité. Tam ezali lisusu te. Loko lesi bakufi na kati na ngai. Yango ete bango bazali ko kende mbangu esengeli bamona bokonzi wana. Biso tozali ko ya malembe po yo esengeli omona esika oyo oyebisa bato ya mokili ete na kufaki pamba te pona bango na sopaki makila na nga pamba te bayeba ete ezali na mokili ya malamu mokili ya kimia oyo nga na bongiseli bango bakozala na esengo ya libela na libela ntango tobandi komata tozomona bato wana ndenge bazomata bandi komata na batititi moko bazokende vitesse bazalaki na esengo me bato bazalaki na force mpenza te mais plus bazomata likolo plus bazokoma su na force bato wana babandi kochange basaki ntango bazomata komona mutu mosusu aza mutu mwindo mutu mosusu azomata komona aza mundele me ntango bazomata bazokoma likolo na espace mbula eza kobeta mbula wana ebandi kobeta ezobeta makasi ezalaki clair comme de limpide ezokita ndenge ezozwa bato wana bazokoma peto ndenge bazokoma peto bazokoma lokola minda bazolongwa na baraso bazalaki nango o bato mwindo o mindele bazoko se transformer bazokoma lokola ba étoile. Daniel chapitre 12 le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme les splendeurs du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la métitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors batouana nde basaki ko matalikolo babandi kolongola ba éclair bo moto bazolongwa na forme na biso bato bazolongwa na poso oyo bazolongwa mutu mwindu bazolongwa mundele bazokoma lokola ba étoile bazokoma transparent na tuni Yesu pona nini transformation oyo ezali ko se passer na kati ya bato alobi na ngai ete lilo balanga elobi bakopetre bato oyo bakokufa na ntango wana na ntango na ngai ntango ngai na koyeba oyo bakokufa te bakolongwa na bacorps corruptible bakokoma na bacorps incorruptible kasi bato oyo bango esi bakufi bango bazali kokite état ya imperfection po baatteindre la perfection nalobi kasi yo lobaki bato au préalable batambolaki na baprincipe na yo alobi la vraie perfection ezali nde pai bazali kokende mbula oyo ezali kopolisa bango ezali liloba na ngai alobi liloba na ngai ezali mpona kosanctifie soki maloba nzambe eyeki mpona kosepelisa mitema ya bato seki liloba nzambe ekobikisa yo te ntango Yesu azalaki koteya la Bible dit que nani ya bato nyonso balobi malobo ezali makasi nani akoyoka yango alobi liloba na ngai eyaki mpona kosanctifie mbula oyo ezali kobeta ezali liloba na ngai esengeli longola mbindo na kati ya bato liloba esengeli echange bizaleli mpe bacomportement ya bato mokili nde bato bazali kosokola na liloba bato wana babandi komata ntango babandi komata bakomi esika moko na espace ntango bato wana bazokoma na esika moko na espace biso tozomona bango bakomi lokola batelemi Yesu abisinga esengeli to traverser frontière mais avant to traverser abisinga tozonga lisusu ndambu tosali lokola tokiti su ndambu na mokili abisinga tala lisusu deuxième passage nde mbala tokokende mbango po to traverser namoni mutu mosusu azolinga amata mutu wana ntango azolinga amata namoni singa ekangie na lokolo singa wana ezobenda ye singa wana ezoreklame ye okomona mutu wana azongi natuni mpona nini mutu azongi abisinga tala mutu oyo molimo na elinga ekomata me azalaki na baniongo ya bato na mokili alingai kofuta te yebisa eglize na ngai bazala na niongo ya moto te ozali na eloko ya moto futa te kende koyebisa ye te ntango nga na kokoka na kofuta ndete na yo ntango ozali na baniongo ya bato komela moto eloko na ye te moto asali yo mabe odefaki eloko ya motu ye bana kofuta eloko ya motu wana mutu mosusu azolinga amata na ye malamu namoni singa moko ebimie na motema ekangi motema wana ezobenda motema wana ezozongisa ngo na mokili singa ngo ezoloba yaka komata te aza pire te na nyonso bongo oyo bazozongisa mpona nini alobi motu azalaki kosambela me azalaki rancunier alingi kokangelaka bato bakanda na motema ata moto asali ye mabe ye fo ayinaka bato na motema yango wana singa ezobenda motema na ye ezozongisa ye na mokili namoni mutu mosusu azali komata na ye bien ntango azali komata namoni télévision eyekangami ye na mutu télévision eza koreklame molimo na ye justice natuni yesu bongo ya sali nini alobi ye azalaki kosambela kasi abandi kosala na entreprise epai bazali koteka batélévision nde na ndenge ya mosala ayibaka télévision ya mosala
amemaka télévision na ndako na ye yango molimo na ye ezali redemander sengele zonga na mokili mutu muso namoni azomata malamu tanga azomata namoni mutu moko yakangi na makolo mibale abisi mosi nango kokende te mosi nango kokende te na tuni sebongo ye bazoboya mata pona nini abisi nga ye azalaki marié mazalaki na infidélité ka mibali mususu libanda yango malgré azalaki kosambela empêcher molimo na ye emata batu wana bazalaki kolela nazali komona batu wana bazali kozonga tangu molimo ya moto ezali chargé na ba problème ya mokili ko empêcher âme na yo pe ba komata likolo yesu alobi na ngai disponibilité ya molimo ya moto ndezali ko garantir sali na yo tangu yo zali komi petola manase ya mokili oyo okobikisa molimo na yo alors toi qui cause vitesse d'éclair pour te rejoindre bato bazali komata na espace tangu to bandi komata na moni ke to bimi mokili to komi na frontière et ça là qui à la fois awa création na éternité création et pas esuki makambo nyonso nzamba sala ba étoile nyonso esuki awa espace oyo bandi wana ezaki espace vide n'espace vide wana bakomi service d'accueil loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi eya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez Rabiso na banda kunabino ka lolinge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Talio attaque au Tali donc toujours sous kaka ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au landier mission ka au landa oyo attaque oyo landia muke oyo donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo landara wana donc sur moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Bientôt, nous commençons les clés. On est en train d'inspecter, de voir
Ce qu'on va faire, on va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la ciné, ouais, relax. Je suis ouais. Nabi ya clip on va faire la gomme. Soyons mon avis. Salene. Oh, tigana. Ok, voyez quand même notre film. Baye pas mi. Ensemble. Allez, tiens là. Loboko ekamolaka. Kozanga yo pase. Yaya. Attention. Kozanga yo pase. Voilà, bien c'est l'accent à ta montée. On est à Manès. Yo te amasa Manès azati parce que c'est on monter bomaelo ka beso miss. Mais oui, et bomanga miss, yo miss ya ka très clair. C'est yo montaka be ya monta mabe. Bino pardon. Quoi spécial ça? Clip, il y a évangéliste ma phrase, là on va dire nous a su. Donc pardon. C'est pour la gloire de Dieu. Bientôt. Donc à l'issue. C'est parti. Loboko epesaka ekopesa lisusu. Loboko etambwisaka ekokambisa lisusu. let's go.